Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Balandignon Soya BBC. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien, la grande famille. Alors, biso pe naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. On dit à motu ya na bomo na biso. Toujours sika matondi voilà. Kota aimer partager. Ce que zambala liboso s'abonner au kozala jamais dessus. Le péché vert, bah bonjour, bah bonsoir. Famille Libota, bah shalom nabino, et si que zomene bino partout dans le monde, les dinachou, bah gros bisous, et si que zomene bino. Pourquoi pas la Chine, bozala, wana, on est toujours ensemble, voilà. Bonjour, bonsoir encore, Bandeko. Kota aimé partager, on est ensemble, nous, tous à famille, hein? On fait une famille, hein? Famille Libota, les Péchalover, les Dinachou, la Chine, on fait la famille, c'est-à-dire on est la famille, voilà. Kota aimé partager, merci na bande konyoso ba komelanga, merci na ba oba benganga, merci na ba oba considéra ka ba analyse na biso, merci na nyonso na ba soutien na bino de partout, voilà. Bande kolelo toza le 7. Le 7 juillet, naza toujours ko rappeler bino que non maman BBC abotama le 20 juillet. C'est-à-dire que basoué na bino, ba message na bino et d'autres consorts et ça vraiment biso bien makasi pourquoi pas ba vidéo na bino. Alors ba o balinga maman BBC nazo zela. Voilà. Bandeko, je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso bomoni ezo yinda toujours na soubasma makambo ezali ya ebele na monde d'artiste na biso voilà. Je crois mutuna wana bomoni déjà eza Eric Oyasala qui sorti médiatique depuis kaka na semaine ou na ba début à semaine et c'est fait-il que non sortie médiatique na et memi ba problème un peu trop et ça li que non ezali sous propreté. Je crois bandeko lorsque nga nasalaka analyse nanga nayengi kutu na bosana bandeko lelo totalaki 3e épisode na biso ya film o tozotala armée de guerre na Bellevue télévision Irsil Pechanga tozotala ye et pas tonton o film ya Maïcha 2e saison lelo totalaki pe 3e épisode voilà. Alors bandeko tokende kotala ba film ya bandeko na biso bazo tourner baza ba star na biso to soutenir bango malgré il y a les hauts et les bas malgré mbutu eza na monde na bango mais biso toza wana pona ko soutenir bango et toza plus focus na biloko o bazo lambela biso voilà. Bandeko, eza oyinda makasi sur les réseaux sociaux et na monde d'artistes soubasma, makambo ejali, sortie médiatique ya Eric et ça est vraiment kito côté. Nga na mituni na lobi, pourquoi artiste okiko bima? Bomoni siko bandeko bopesa nga raison ya koloba ke non artiste lorsque ozo la sortie médiatique ça pourrait être mieux ozo la sortie médiatique oya ko solola peut-être on a ba fan na yo peut-être oya ko lancer message moko sur musala ozo sala ou encore ozo préparer pour na ba fan na yo lorsque ozo la sortie médiatique oya ko citer ba komba ba collègue na yo il faut s'attendre toujours na mbeba. Il faut toujours s'attendre na mbeba. Bandeko bomoni mokilo ya se oyo ata bible ezo recommander biso bomi batela nzambe kuta ozo biso to mi batela po yepe abatela biso tokendaka ko milukela ba problème ko lukela ba problème après to komi nzambe na sala ke loko te boy non tozalaka ba ignorer jusqu'à ce point te artiste comédien sala sortie médiatique yaka na makambu na yo et ça la bino bien et non pas au sali sortie médiatique pour na quoi ko dénigrer bato mususu pour na quoi ko loba kombo ya ba collègue na yo ezo futate eza erreur munene bozo sala na sala ka analyse nanga bato ba comprendre te il y a beaucoup de gens au ba comprendre ka ne na sala analyse nanga te moi je n'insulte jamais nga soki likambo eza sur les réseaux sociaux na yé na zongisi réflexion ya bato sans sakibo moto Eric lorsqu'abimaki pour lui il se sentait peut-être aza capable na nyonso et tout donc à réfléchir ça qui ata mukiete ya koloba keno est-ce que makambo na zoloba ba retomber kozala to ekozala te mais lokola batu moko boye o ba pesa la conseil te ba indécrottable ba incorrigible ba sali nini bazo pushier alors plus ça ba commentaire wana yo moni que non okomi na top okomi so pendenge nini non mon vieux non mokili batambola wango bongo te
Mokili batambola bongo te yo bimaka pona oyaka pona ko salir bandeko non. Non, il faut s'attendre aussi na danger moko liboso. Voilà, bandeko eza na audio moko ezotambola. Ya nani? Ya Eric. Soit disant que non, aza na insécurité, je sais pas. C'est quel genre d'insécurité? To landana no comme ça na ozongela bino. La grande famille, beau aimer, hein? Beau aimer vidéo, pardon vraiment, beau aimer, beau partager. Beau landa. Bolanda vraiment. Je dis on va moi maquiller les motos. Bon aimé, hein? Ndeko alobi bien, je crois peut-être c'est ça ba tumususu pe ba landa ki ba audio oyo déjà ba tubasi ba salela ki ngo ba analyse mais nga na ye pona kozongisa sikoyo peut-être pona ko pesa conseil na ko telemela ba biloko mususu ou encore na ye pe komi pesa nga moko raison. Il y a lorsque na lobaka na sala ka ba analyse na nga na bi artiste oki ko bimate oki ko sala sortie médiatique te na komba bandeko na jamais. Na ye pe ko appuyer en côté. Il faut toujours s'attendre lorsque zoya ko semer trouble. Oyo ko semer tout trouble, si ko récolter. Donc c'est-à-dire que non pour le moment Eric alobi que non azo se sentir à comme une insécurité moko boy. Ce qui azo tambola zo mon on dirait ketch moko boy ba ketch so yo mi tout kana bino sala ka so ba taxi je sais pas trop et ça nini ezo filer et tout. Azali susu à l'aise té. Ce qui sikoyo ya lobi que non aza à l'aise té. C'est-à-dire que non quelque part il s'acquise aussi que non makambu o ya loba ki eza mabe parce que moi je ne pense pas que non soki loba ki paye bien a oki ko zaïsou na kobanga bandeko je n'appuie pas ou encore je ne confirme pas maloba o ya zoloba parce que ya bima ki a ko sa sortie médiatique ya koloba o ya loba ki a dénigré ki bato mais siko kaka ye lisusu azongi pona osala ba vidéo ba audio ya koloba ke non azo se sentir na insécurité. C'est quel genre d'insécurité? Attends, ce qui est insécurité en Goéza. Mais papa, c'est ce que tu avais semé, récolté. Parce que Moutou, il faut une réflexion. Il y a tant qu'on a besoin de salir Moutou, on a besoin de salir. Bah retomber kozani. Parce que c'est pas aussi tout le monde bandeko. Et ça la batu mususu quoi ba Poutine na, et ça la batu mususu bazawana au toucher net ba irsil péchanga ne bazawana. Ba fingama sur les réseaux sociaux pas comme possible. Pour ceux qui ont dit non, Irsil Péchang a peut-être dit enlevé ou encore Salomabé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'insultes. Finga Irsil Péchang à un niveau pas comme possible. Sur les réseaux sociaux, Atika jamais ko bima ko sa sorti médiatique ya ko répondre. Ata la kondira zo mon ondira zo azota londri nda ko ezozika. Alors bon continuer toujours na kopakola batu buzo baté. Bon continuer toujours na kopakola batu buzo baté. Ceux qui osala ka kopo mususu à part théâtre, tala pe na kopo wana. Parce que ceux qui zaki ke no ba insulte oyo Poutine ou encore Irsil Péchanga azwaka sur les réseaux sociaux, be belé pe bakufa. Na sima ko finga Irsil Péchanga. Pour Irsil Péchanga ba finga tina ba parents na ye. Mais sûrement batona bazalaka non en vie. Totika pe koyoka bangote ba bimi pona kwa koloba ke non Irsil Péchanga sali boy pona boy. Non, toyoka ngote. Maintenant là, il faut pas nous embrayer. Faut pas nous embrayer. Olobi ngo eso bien, maloba na yo moko ezo kanga kisayo. À part théâtre za isu na ba kopo mususu salaka. Tala pe na ngambo na ba kopo wana salaka. Tala pe na ngambo ba kopo salaka. Parce que ceux qui ont colobaké non, parce que ça qui est sorti médiatique dans mon okono, c'était Irsil Péchanga, c'était Papa Elombe, les deux personnes là. Alors pour n'anga na kondimate peut-être que non, ou encore Irsil Péchanga ou Papa Elombe peut-être batina ba enlever non, ngana na ondimangote. Vous savez pourquoi? Parce que batona mi balé ba fingama sur les réseaux sociaux. Papa Elombe a fingama, Irsil Péchanga a fingama.
Tokyo le bata ba 4 ans, ba 5 ans, il y a ba insulte sur les réseaux sociaux. Et puis ba tumsuso ba finga baza toujours kana bakini wana. À part peut-être ba to libanda. Il y a d'autres personnes bazaka na bakini wana. Totika ko yo quand même pas babimi ke no boy boy. Lorsque bêtises ezo continuer sur les réseaux sociaux, il y a quoi ko finga ka ba artiste kolobaka boy kolobaka boy. C'est parce que ba artiste yana pe baza kimia. Ce qui zaki ke non ba o sala pe ba agir na sima buzo ba wana, be peut-être buzo bango pesilaka. Lorsque bozo zo ba courage ko sa ba sortie médiatique na ba kombo batou parce que boyebi ke non à la fin des comptes ba ko luka binote ba o sala pe loko mokote parce que ba mela maramo ba vanda akimia. Ba trouver un go normal. Yango sala ke no bibimaka libanda bozo ko loba mabe pour les artistes. Mais non. Bandeko, tokoki ondima makamu susu mais moko pe to zongi saka pe mayele. Moko pe to zongi saka mayele. Le monsieur a se senti capable de tout. Aya kelbina lobby koute lo côté na oya. Est-ce que Azamuto liboso ya koya ko salir Irsil Pechanga sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Est-ce que Azamuto liboso ya koya ko loba ke non oh ayena simba wana batotonga naka simba komona ngo ndenge za wana te makambo hypocrisie za wana kuto ata papa Elombe totonga kae. To bano tonga ekuna na nini? Ce qui est normal. Est-ce que Azamuto liboso sali sortie médiatique pour na koya ko bêtiser papa Elombe? Je ne pense pas. Basé Belo bafinga ka ba artiste à part bato apoto kaka na Congo na baza basala ka ba sortie médiatique pour na ko toucher personnalité à papa Elombe. Papa Elombe salani. Afila bango atinda bato basala bango babe soki ezalaka bongo soki basala ngo mbele bato basala ka ba sortie médiatique te na koya na ba kombo ya ba artiste comédien. Ah oui, hein, nous devons aussi réfléchir sur ça. To kipe ka kondima ka bindima ndima te. Hein? Muto finga mi sur les réseaux sociaux lokola Irsil Pechanga, hein, na Poutine bazate. Bazate. Ma finga nyoso edendaka. Ma finga nyoso edendaka batika jamais kotinda mutu kendo sala boy non. Bande ko toyebi ndenge réseaux sociaux zo fonctionner hein. Toyebi ndenge réseaux sociaux zo fonctionner. C'est-à-dire que non azo continuer toujours na kosa nini na kopakola batu buzoba. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Sorti mais d'être kolobate boyoka hein, toyoka lisusu to continuer. Boyoka. Azo tuna hein. Boyoka bandeko. Bandeko, nini ya mabenga na lobby. Vous êtes sûr? Mais ce qui yo lobaki est l'autre côté. En plein royo ou encore likambo donc olinga ko leka peut-être inaperçu. Netinga émission wana batindela kinga ya kotindela. Ba fan ya mupesha. Mama bébé sata yo moko ezalaka. Juste parti wana ya koloba ke non. Na lala to lala to se sacrifier pour na film na wana libanda to mona bibembe na morke to mona bibembe ndenge ezoleka. Eza ya mabe olobaki te, eza ya bien. Oyebi combien biloko, oyebi biloko tie na kati ya bato. Oyebi biloko combien otie na kati ya bato. Ya kolobaki non, tozaki na to se sacrifier na morgue ya Galiema, to vandi na to mona bibembe ndenge ezokende. Mais non. Bandeko, communauté congolaise, moko to réfléchissaka. To longola na no sentiment, to réfléchir. Yaza muto kolobate ke non, nini ya mabe na lobaki. Vous êtes sûr? Et oh kaka nanu abime alobaki na yobi nanu na lobi te na kobima na koya koloba et puis na lobi bien na kosa kijale le pona sila. Est-ce que vous comprenez? Mais yaza muto kolobate nini ya mabe? Est-ce que boyebi combien a tche na kati ya mitema ya batu bien na esprit ya batu na mémoire ya batu ya koloba ke non to sala sacrifice na mogangalie matovandi. To mona bibembe ndenge zo kende pona film wana ya Irsil Pechanga. Le bata peut-être ya papa Elombe ezana no ata moi bien. Mais bima tant au salut audio loba peut-être bande ko peut-être bo comprendre ki nga mabe. Na likambo na lobaki ya sacrifice to saki na nani na soki na morgue ngaliema bibembezo leka. Non peut-être na silisaki nani wana te, lisolo wana te. Likambo ezabo. Sokola eloko wana parce que eza eloko moko otiki bato tie bato. Nani o soki nana Emilia wana artiste comédienne wana abimi titre neza kinini morgue ya ngaliema likolo ya nini likolo ya succès
c'est-à-dire que no olobaki eloko mabe ko ignorer yango te ndeko mobali et kozala bien peut-être ozonga oya ko éclaircir bato peut-être biso to koya to tuni eza ndenge no ezaki bongo te ezaki boye eza boye to koya to kolobango mais e kozana bato o bakondima peut-être o to koya kolobaki no oyo Eric alobaki eza ya solo te mais la seule personne o aza mieux placée pe ya koya kolo relater bato c'est toi kosala audio te ya kolobaki no o na komi na insécurité papa oza na sécurité oza na sécurité parce que lorsque obimaki oyebaki ke no bato oko toucher basala ke loko te basala ke loko te tu es sûr nini ya mabe osalaki ozotuna mais non il faut arrêter bande ko to continuer Simbe komi groupe boleka bandeko alobi Simba bomoni dans la vie il faut kozala mayele dans la vie il faut vraiment kozala mayele omoni soko yebi koloba obien ko yo soko zoza mbinga oso epende nini non avi na bino ya Simba avi oyo lobaki anezaki avite ezalaki avite oyaki nde ko dénigrer oyaki ko kitisa groupe Simba avi wana ozoloba wana eza avite toke nan tozonga nan peut-être na dictionnaire biso nyonso to comprendre nango te avi eza eloko mususu avi eza on dirait boza na débat moko boye bozo solola na débat wana opesi avi na yo biki no o eza boye te toke nango boye c'est ça avi oyo sala kana oyaki ndeko kitisa groupe ya Simba ya koloba keno Simba wana komona ngo bongo te makambu ba hypocrite donc Simba wana komona yango toloba ki eza avi bande ko to solola nanu ata bino bato bolinga mama bébé c'est to solola nanu eza avi ya lobi keno apesi avi est-ce que zaki avi na émission ne zaki avi mais lorsque bozo je sais pas avi eza débat ou encore boza na réunion bozo sa réunion bo pesi ba vie na bino te awa peut-être le côté okende boye non to kuna to sala boye te mutna mutu pesi avi na e po musala évoluer mais yo longwa déjà Simba kala o uti n'est pas maman Marie-Hélène il te fallait peut-être oya na lisola maman Marie-Hélène pe ndengo finga maman Marie-Hélène comment est-ce que comme bolingi ko embrier bato tango koloba ke non oza na insécurité c'est-à-dire que non tu t'acquises à koloba ke non quelque part koloba ki mabe comme même la biso te ke non koloba avis bande ko to sala analyse ya réflexion oh ya zoloba ke non apesa ki avis est-ce que mission ezaki avis apesa ki ou encore ezaki accusation ezaki avis ou bien ezaki accusation mais non mais non Bolandi ça ne va pas. Nanzina na kupanga même kobima. Éviter na salini ni na fingi mu. Papa ya kobe kele biso misolo ya morgue. Ya kobe kele biso misolo ya morgue. Quoi aggraver pe situation lisusu te mon vieux. Quoi aggraver sous situation lisusu te neni na makambo te. Oloba na kosala ba audio eza peut-être moment esu bandeko. Na zongeli na ya ko relater bien ndenge na lobaki likambo ya morgue. Moi je n'appuie pas et n'accepter ngote que peut-être que nous autres tambola na insécurité non. Pour ceux qui yebaka que nous ozwa koloba mabe après mabe wana non bo mesana na bino bo mesana ya kosala sortie médiatique pour na kwa ko dénigrer mutu mususu bo mesana
Pour ceux qui ne bandeli, et ça que non, muto sali mabe sorti médiatique boy memani na ba tribunal et tout. Mais les mama kambo ils alaté. C'est-à-dire que non, oyebaki que non, Irsil Pechanga a kosa le loko mokote parce que a fingama déjà. Oza muto liboso te akoya ko salir comme Irsil, voire même ya papa Ilombe. Mais longole loko wana ya koloba que non émission wana osala kiana obane ko pesa avis. Ezaki avité, c'était plus ya ba accusation. Alors, c'est deux choses différentes. Lorsque tu as une analyse, tu as une réflexion, tu as une maïle. Moi, je n'appuie pas. Ce qui a causé l'insécurité, mais prochainement, ça la sortie médiatique, ce que lingi, ok, passe et pas si là. Mais ça la sortie médiatique, madame, on banda kokoumi ça si là. Et non pas qu'on a ba combo à bateau. Na ebité bande ko soki botala ki émission wana, ngana moni place à inviter. Ou encore peut-être en français où les kelinga yako définir comme ya avis. Pour ngana émission na rolobakeno, il y avait plus des accusations. Et bino bongo. Bref, bande ko bo aimer beau partager. On est ensemble avec vous les Péchalov. Na ye ko ça la analyse parce que na zoki yango depuis tongo. Botaka dimanche église kozonga kolemba kolia et tout. Alors na baki na raté yango te na bébé simple il faut na koti sango. Yango na sali yango sikoyo. Bande ko ba o bolandaka nga bo tiaka mayele. Moi je n'insulte pas. Ngana zongi saka mayele abatu. Boyoki audio alobi bien ayaki pona ko sa nini ba apesa ki avis or ezaki avité ezaki ba accusation plus ba accusation na ko dénigrer ko linga ko tombola sila. Alors c'est au moins ça. Luka kaka kimia yeba ninga ko bongisa. Soko sa sorti médiatique ko ya ko éclaircir batu makambo morgue it fine. Voilà la grande famille, je vous aime bien. Pour analyser vraiment tant moulaïté, lobby vraiment des nawe aussi sous analyse bien dimanche vraiment dans un mois l'icolo vie que non et ça la journée église. Je vous aime bien, bisous, bye.